Bandeko, tozali ko tindela bino message ya lelo ezalaki bongo makambo na éducation. Tolamuka bato na nzambe. Tobima na toute forme de limitation pe tozwa contrôle ya bomo na biso. Amen. Biti ya éducation ezali na tina nini. Po moto simple akoma libre na maboko ya ba méchant. To bato mabe na mitema na bango. Éducation ya malamu na siècle oyo ezali une arme. Nelson Mandela, Papa Mandela lobelaki biso te. Soki tolingi ko changer société na siècle oyo ezali ne na éducation. Éducation nde ezali arme moko monene po ete communauté na biso, mboka na biso, bato oyo nyonso bayebi te ba vivre na ignorance, bakoyeba makambo na éducation. Pe kokomisa moto na nzambe akoma makasi soki oeduke bato. Mwinda pe moto epela na ba ami ya bato, ya mitema na bato. Pe bato ba développer passion. Po passion ya koyebaka kaka ba facteur ya motote. Etonda na ba facteur pe makambo lokola ya moralité to développer yango malamu soki tolingi ko changer communauté na biso. Na mokanda na Corinthiens chapitre 2 11 revenu biso boy. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Yango message ya lelo oyo totindi na mokolo na lelo ezalaki na tina na éducation. Tolingi bana na Londres na biso bana ba jeune na biso ya ba Congolais pe ba Congolais awa na Angleterre awa na Europe pe tozali kotinda message na ba jeune na biso ya mboka na Congo na RDC. Esengeli gouvernement asala nyonso po ete bana na biso bakendeke ba classe po lobi bango nde bakokoma bato na solo. Esengeli to créer futur na bango sika oyo na kombo na Yesu Kristo. Tolingi bino pe mingi totindele bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Bonne journée. Amen.